Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no. Accident sur le pont Mai-Ndombe, 3 députés provinciaux ya Kwilu baperdaki vina bango mikolo eleki kasi rescapé moko ya badepute abikaki na cadre wana nde gouvernement central et dépêché vice-ministre ya intérieur po akende kotala sur place ndenge banquete mpona koluka bakor na bango ezali kokoba. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD, a condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme pe ye akofuta $250 locaux amende pour na bafé ezali retenu contre ye coups et blessures volontaires ba l'état yo élément on sont tout de suite n'édition mselelo na zene sengo mingi yako présenter bino. Bote édition alele bandi tikato fongola ngo na Mai-Ndombe bisika 3 zeli provinciaux ya Kwilu bazemema ya maki na mai sima ya voiture na bango kozinda oyo basalaki accident de circulation ba bisibiso que 10 personnes bazali portées disparu kaka moko nde abimaki kasi rescapé yango pas en état ya malade makasi équipe moko ya gouvernement central déjà qui sur terrain pour kolandela dossier top banquette yango besoin image fait commentaire. Ministre de la Communication et Médias a annoncé à la population congolaise que le gouvernement congolais dépêché jeudi 17 mars dernier, vice-ministre intérieur Jean-Claude Molipe sur le lieu d'accident. Il y a un véhicule qui na rivière Mai-Ndombe na une dizaine de personnes à bord parmi les passagers. Tokutaki 4 députés provinciaux ya Kwilu. Selon bilan officiel, 9 personnes pour l'instant baza portées disparu. Na boye rapport moko ezali kozelama na gouvernement ndenge a précisaki ministre ya communication pe média. Na etali bilan, ministre a confirmé que seules 2 personnes sur 11 passagers va survivre. Parmi bango tokuti député provincial Franck Gatola, présentement admis na hôpital ya Marie Mutombo na Kinshasa, ainsi qu'étudiant moko qui sauvé de justesse vers 2h du matin. Selon le premier témoignage, véhicule moko au bord 11 personnes dont 4 élus ya Kwilu basilisaki course na bango na kati ya rivière Mai-Ndombe d'après rapporteur ya collectif des députés provinciaux ya RDC. Ces élus bazalaki koya na Kinshasa pour répondre à l'invitation à chef de l'État. Par ailleurs, exiger prise en charge complète d'un gouvernement na makambo nyonso esalemi po baluka pe bakor ya 3 élus oyo bungi pe bato mosusu oyo bazalaki na bango. Accident yango esali passe na motema kasi ba recherche ça toujours en cours pour na koyeba kozwa bato bakotaki na mai bakufi to ba o bazali porté disparu. Kinshasa et l'équipe partout. Donc, l'Assemblée nationale, WAPI 22 nouvelles matières, ils allaient inscrites avant projet. Il y a un calendrier na session au mars ou fongomaki mardi et l'équipe kasi to noté que loi Tiani topé loi ya Congo l'été et zali inscrite na ordre du jour. Pourquoi? Image fait commentaire pour vos réponses. Nouvelle session au Fongomaki, session au mois de mars, ils allaient prévoir au total 77 matières à traiter. Par ailleurs, 22 nouvelles matières ajoutées et allaient oyo. Un projet de loi portant réduction du compte des lois de finances de l'exercice 2021. Projet de loi autorisant la ratification de résolutions numéro 663 et 664 du Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 3. Projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaise en matière de la prévention de la répression de la traite de personnes. 5. Projet de loi portant ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite de produits du tabac. 7. Projet de loi relatif à l'activité et au contrôle d'établissement du crédit. 8.
Projet de loi portant lutte contre blanchissement des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes et des destructions massives. 9. Projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de la RDC en qualité de membre associé du groupe d'action contre le blanchissement d'argent en Afrique centrale. 10. Projet de loi portant autorisation et ratification de l'accord relatif au financement à la construction et l'exploitation de ponts, routes, rails entre Brazzaville et Kinshasa. Oyezalaka signé le 11 novembre 2019 entre République démocratique du Congo et Banque africaine de développement. Les sous-projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6951 ZR du 18 août 2021 Oyezalaka conclu entre République démocratique du Congo et Association internationale de développement IBANAMKUSE au titre du Programme national du développement agricole. Les sous-projets de loi autorisant la ratification de résolution numéro 271 P272 du Conseil des gouverneurs de la Société financière internationale. Projet de loi de ratification des ordonnances loi portant autorisation du programme de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu entre le Fonds africain de développement et la RDC au titre de financement du programme de développement agro-industriel Ngandajika. Projet de loi ratification de l'ordonnance loi portant autorisation de ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements. Les investissements entre la RDC et les banques arabes pour le développement économique. Oyezalaka signé le 7 juin 2021. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi portant autorisation de ratification de l'accord prêt du 25 novembre 2021 conclu entre RDCP Banque arabe pour le développement économique en Afrique, titre de projet réhabilitation de la voirie du Kinshasa, deuxième phase. Ce projet de loi de ratification de l'ordonnance loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt pour le financement additionnel de la préparation stratégique et réponse au COVID-19 conclu entre RDC et Association internationale de développement Oyezalaka signé le 17 juin 2021. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi portant autorisation de ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de l'Angola et le gouvernement démocratique du Congo signé na Kinshasa le 29 octobre 2021. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi portant autorisation de ratification de l'accord commercial bilatéral entre RDC et gouvernement République ya Zambie signé à Lukasa le 6 août 2015. Projet de loi autorisant la RDC au protocole portant amende de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Projet de loi autorisant l'adhésion au protocole portant amendement de l'article 50 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Projet de loi portant autorisation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Congo sur les transfèrements de personnel condamné. Projet de loi de ratification de l'accord général de coopération entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national et ingénieur en RDC. Projet nyonso ezalaki dévoilé dans l'Assemblée nationale pe proposition moko et kozala soumise d'abord na conférence de président, ensuite na plénière pour na kota la version finale na yango. Totangi ba proposition nyonso oyo ezali awa ekozala traité au cours ya session en mars kasi loi Tiani ezali configuré te na avant projet à calendrier ya ba matière à traiter lors ya session de mars oyo efungwamaki mardi dernier. To rappelle que Noël Tiani a commelaki président de l'Assemblée nationale pour veiller sur ouverture la session de mars pour rappeler nécessité à inscrire proposition de loi naye oyo ezali ko revoir tope ko verrouiller accès na président de la République na bato oyo bazali kaka de père et de mère congolais yango ezali na nous prise en charge te pona nini to ebité asi le mardi eleki to monaki ba jeune ko brandir ba banderole libanda ya parler du peuple ko senga ba député batala loi na kasi loko les allait inscrire et la kisinini toyebi pété donc nyonso ekoyeba na mikolo ezali koya Kinshasa l'équipe partout. Tout le monde est bandé du que secrétaire permanent adjoint à PPRD Ferdinand Kambere Azali condamné à 6 mois de prison ferme payé à Kofuta amende moko ya $2,500
pour na cause et blessure volontaire bolanda nini verdict yango elobaki lobi eleki. Secrétaire permanent adjoint à partir du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD na Mokuse Ferdinand Kambere azalaki condamné jeudi 17 mars ya lobi eleki na 6 mois de prison na tribunal de grande instance ya Kinshasa Gombe. Cadre ya parti cher ya ex-président Joseph Kabila azali pe condamné à kofuta amende moko matana 5 millions de francs congolais topé $2,500. Na jugement na ye TGI ya Gombe a disqualifié qui prévention ya tentative ya meurtre pe akanga ki to pa retenaki kaka oya ba coup et blessure volontaire contre camarade na ye à parti Ardent Kambadi. Tribunal a déclaré qu'il fondait l'action civile allouée na partie civile ba dommage pe intérêt ya $10,000. Pour le rappel, ministère public a sengaki peine de mort contre Ferdinand Kambere pour la tentative de meurtre. PPRD, na entreprise à secrétaire permanent na Emmanuel Ramazani Shadari a qualifié qui procès en na politique pe de honte. Kasi lobi elekinde verdict ke koyaki 6 mois d'emprisonnement pe $2,500 ya amende pour na Ferdinand Kambere moko ya lisanga politique ya ex-président de la République Joseph Kabila Kabange. Kinshasa, et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout somba tala kaka na kwa aveni na yo ezotekama partout kaskobo sanate o vérifier logo ya Beltesco ezala wana po yango nde ezopesa bonne santé na libota mobimba bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Léon Mokilezo célèbre journée mondiale du sommeil pour Nani Nicolas l'importance n'engo na bonne santé tout na bien-être ya mutuzaka nini zo image peu commentaire 18 mars ya Léon Mokilezo célèbre journée mondiale du sommeil journée engo du sommeil c'est-à-dire qu'on permettre que chaque année qu'on attirer attention un grand public sur occupation na bango ya mikolo o ezali bongo kozwa quasiment tiers ya vie na bango kasi habituellement ba célébraka yango le
troisième vendredi du mois de mars, exception et seulement en 2020 wapi le 13 mars wapi le 18 mars et retrouva qu'à le deuxième vendredi à mois kasi nyonso wana eza na tina moko te journée alelo ezali journée pona ko beta tangwa pour que moto na moto azala vigilant na likambo etali pongi na ye pongi ezali très important il faut kozwaka tango ya kolala même un moment pour na kobattre la santé na yo ezali recommandé kosala au moins 8 heures de temps de sommeil avant ya kozwa soin ya occupation na yo habituelle kasi soki ozwi tango ya kosala 8 heures de temps de sommeil te zwa au moins tango na métro na mosala to pe bisika nyonso kozwama même 10 à 15 minutes au somnoler un moment esalaka que makasi ezonga surtout na cerveau pe makasi ezonga na nzoto cerveau esalaka tango nyonso yango ezalaka important kolala pour que o permettre cerveau na yo et se renouveler lisusu na 2022 oyo tozo célébrer 22e édition ya journée yango oyo ezali kolakisa biso ko particulièrement impact ya mode de vie na biso ezali beaucoup plus sur qualité ya bolala na biso thème officiel retenu pour l'année oyo ezali bongo sommeil de qualité esprit sain monde heureux ceux qui olingo zala heureux lala kape mingi elogolaka ba stress pe et empêchaka moto akufa noki à l'occasion de la journée nationale du sommeil ba centre ya sommeil oyo bazali reparti na mokili momba bazali ko porter participation ya ba association de malades ya ba éducation de santé pour na ko sala ko informer population pe ko sensibiliser bango sur trouble du sommeil ou ezalaka maladie ou esengeli ko traiter parce que ceux qui ozali kolala bien te okozala pe en bonne santé te okorisque c'est la surménage pe mabe comme la yo bato ebele bazali na ba trouble le sommeil bazalaka na problème makasi po bayebaka te ke bazali malade esengeli moto na moto amitala pa mimona problème na ye pe akende koluka monganga pour que apesa ye lisusu traitement oyo ezali adéquat po ayeba lolenge nini kobatela pongi po kozala en bonne santé ezali pe koleka na pongi kolia kaka te mais à tout moment oyo ozali na pongi nzoto elembaka makasi ya kosala esilaka pe makasi même ya réflexion efficacité esilaka donc zwa temps surtout na bana mike parents mwana uti classe yambo ya kosala eloko mosusu zwile tango na ye soki akosokola sokoli alie alali tango akolamuka nde akoki kosala ba devoir na ye okomona mwana mayele kozala renouveler et lisusu surveiller mwana na likambo etali télévision ba internet pe bongo na bongo ekoki tinda mwana yo alala lobi na tonga kene classe okomona ke mwana akozala en bonne santé po alala ka kitoko Kinshasa l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kassaningala topé sa cabine toujours d'informations. Il y a siki ba actualité, ba analyse politique, culturelle. Pe bon on a bon. L'autre proposé une émission qui est politique et ça déjà en ligne na chaîne YouTube Nabiso. Donc en tant qu'humain. Azali peut exposer na ba maladie donc corps et cause na ba caprice quel que soit statut aux occupé na la société ceux qui nous autres répondre était au sale le côté donc aujourd'hui comme je dis là moutaza bétonté et donc ce n'est que normal que moutaza a souci de santé quel que soit rang social là et donc pour moi je n'ai pas vraiment des commentaires à faire là-dessus. Parce que déjà, président de la République, je pense, a s'est déplacé qui un certain 8 mars, communauté nationale, les ala qui même pas informé sur ces déplacements. Ce n'est qu'au lendemain où presse internationale paix africaine, comment il faut faire fuiter notamment nouvelles sur une probable intervention. Certains ont parlé d'une intervention à cœur ouvert. Et par la suite, il y a eu Makamboa Erni Oye Kobima. Mais pendant ces temps, cabinet naïe, famille politique et biologique naïe, bazala qui rejeté donc toujours continuer à jouer na vouloir maintenir flou. Mais ce qui importe, c'est que Azongi Namboka, Azongi en parfaite santé, oui. En parfaite santé, ça sera
très, très, très ambitieux et arrogant de pouvoir l'affirmer. Je ne suis pas personnellement médecin né à santé. Donc, on a retenir je pense que après l'examen ou je ne sais moi maladie ou et c'est un repos. Donc, je pense que médecin a autorisé à Zonganamboka, mais si c'est de manière anticipée et que peut-être soin Mosusu, il avait fallu encore atteindre Yango et que mais Aza obligé à Zonga pour approuver politiquement que quand il y a vacances, exacté parce que l'état-major Mosusu déjà qui déjà kolobela Yango. Je pense que c'est important. Ou si ces retours-là visent à plaire Kabouya, n'a évité donc. Nous supposons qu'il y a Zongi et que l'intervention est à la mais au fait, le problème c'est spéculation en auto, il y a santé à chef de l'État. Est-ce que c'est normal tout banda au spéculer non à Koufi, ça continue à comment? Est-ce que pour un peuple normal en fait, ça chante de savoir que son chef de l'État ne va pas bien mais pourquoi il moral bien on a vidéo donc bien évidemment donc place au balobi l'autre côté ça laisse la place à la spéculation, n'est-ce pas? Donc il était obligé de réapparaître. Pas nécessairement, il n'était pas obligé nécessairement de dire qu'il allait pour une visite médicale, mais on pouvait aussi le dire parce que la communauté nationale a été surprise par des nouvelles qui sont parvenues de l'extérieur, notamment de la presse étrangère et africaine. Et donc là, vous comprenez que ça peut créer, n'est-ce pas, des problèmes à l'interne. Ce n'est que normal. Donc pour ce qui est de sa spéculation, donc nous sommes en démocratie, de la spéculation, de la santé, ceci, cela. Nous sommes en démocratie, on peut spéculer, on peut dire des choses, mais ce qui importe, c'est que le président, il est rétabli, il est là, et donc nous lui souhaitons bon rétablissement. Très bien. Moi, Mboka Patrick Nzeyi, Tozana on a plateau. Est-ce que vous remarquez flambé à prix sur le marché, surtout dans les denrées alimentaires? Oui, mais flambé à prix sur le marché, c'est pas quelque chose où on a remarqué en Golélo, donc c'est quelque chose que nous vivons ça maintenant. Apparemment, quelques jours au quotidien. Donc aujourd'hui, il y a l'absence totale de l'économie congolaise, n'est-ce pas? Oui, ça dit que monnaie nabiso, n'est-ce pas, est perdre pouvoir d'achat. Et lorsque monnaie nationale est perdre pouvoir d'achat, n'est-ce pas, ils ont créé inflation parce que tendance, ils ont dit que la devise étrangère, ils en a plus de valeur, donc il faut autant de monnaie nationale pour qu'on peut-être dollars et progression, il y a prix sur les marchés. Et prenaka tendance à Kolanda monnaie oyo et zali ko faire règle sur économie. Donc ba devise étrangère. Donc aujourd'hui en gros progression, il y a flambé à ba prix wana et zali résultante, notamment il y a absence d'économie, il y a absence il y a croissance, puis il y a absence il y a vision, il y a gouvernance, puis il y a stage professionnel oyo UDPS et zali on a sommé à l'état. Donc, pour ça, vous comprenez que nous avons juste une économie qui est... Est-ce que tout ce qui ne va pas en lien avec l'UDPS? Non, je ne dis pas que tout ce qui ne va pas en lien avec l'UDPS, mais aujourd'hui, là, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Donc, l'UDPS, dans l'opposition, nous a donné la recette d'une baguette magique. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, tout ça, comme on a tout ce qui est là. Donc, aujourd'hui, tout ça, c'est basé sur une économie qui est basée sur... l'exportation, n'est-ce pas? Nous exportons à l'état brut la matière première nabiso. Or, à ces jours, il faudra qu'on diversifie l'économie. Nous ne devons pas toujours coûter à la traditionnellement. D'abord, économie nabiso, d'abord, non seulement du fait qu'il faut industrialiser, parce que nous ne sommes pas toujours obligés, 60 ans après notre indépendance, d'exporter des minéraux de la République démocratique du Congo dans l'état où ils allaient brut. Et donc, c'est déjà un problème. Et au-delà, il faudra diversifier la production nationale. Boulou Monane et Salemi na capé la population à l'hélipo projet à zéro trou et comme les bangote batuni ceux qui papa gouverneur à Bossani bango Tony ni bolanda bango bazali à un micro ya Jacques Pongo.
Kinshasa 03 ezali toujours kolelama na bakwa mosusu ya capitale bisika wapi projet yango to pe programme yango ekomi nanu te ndakisa awa na kapela na commune ya Kalamu en pleine capitale bisika ekenda ntango libulu monene esalemi awa kokanisa libulu banzengele ba voiture ba moto pe ba piéton baza konyokoma mpona kokatisa esika oyo surtout soki mvula ebeti okokanisa oza na lac soki wapi nzokande oza na ville province ya Kinshasa esika batu bayaka ko visiter bisika etonda ambiance kasi salite pe libulu monene na mai oyo ezomi awa population baleleli papa gouverneur yango babuka babandela kosala mais kapela oyo bakonzi baleka chaque jour awawa monde likolo inda boye lobiso beti toura okuta ta 70 mituke kangami na awa eko koleka te mais bakonzi na biso bayaka kapela oyo boyoka ekenda sango tina poto kapela yango oyo so moto bakonzi baya awa metala kapela ebande mukia metala nde komi bakonzi babeta kapela kara toyebi te toloba lisusu tolobi trop mpo na kapela toloba su te volonté na bango kaka esala tolembi volonté na bango esala po tous tolembi owe biso peuple tolembi tomota bango na misu kala mingi te biso kala mingi te po moyen te soni babongisa nzela boye te tokotambwela wapi kebitunu nkuto balongolo na njila tokoloba na munoko nini minoko nyonso tolobi boyoka te toloba na chiluba bwachinga nyimenemene ditunga balongolo na njili ilongoloko lutuelela penyi nzela ozomona ça fait déjà tozokende inane tozokende eza parmi place à liboso basalaki na programme oyo ya kobongisa banzela zwa mbole zwa awa na kimwenza nzela oyo tozonyokama bamortisseur ezobeba moto tozocomprendre te babwaka biso gouvernement si possible baluka mpe kotala korevoir place eza parmi première place oyo batalaki mpona kosala yango mais jusqu'alors tozomona rien ne marche zwa yango zwa coin ya mbole tronçon nyonso ya kimwenza oyo tozosala boye badécadence ezosala bafaillite moko badega makasi bambouteillage ezomona suite ya nzela oyo libulu moko esécré awa ezosala désordre makasi moyen koleka te pas moyen yango ozomona tosengi na gouvernement aluka moyen kobongisela biso place oyo tozokoka te tolembi liloba eza kaka moko ke babongisa biso nzela ekufi makasi ofika mezi ezokufa ezobeba su makasi koleka likambo teke bapesa solution ya bani babongisa biso nzela afeke biso tokoma mpe bien 03 esengeli koma bisika nyonso soki esika mosusu ezosalema bana kapela baleli balobi esika na bango ezali kobeba se kobeba po libulu oyo bayebi te si ekokende wapi po gouvernement bazali kokipe kutu te 03 ondiri bapekisaki bango baleka esika oyo biso tobeti kaka mbela na bakonzi ya mboka batala makambo ya 03 oyo bisika ebele na Kinshasa ekoma baflaque d'eau embouteillage oyo pe tolingi kosilisa moko ya cause ya embouteillage ezali bongo soki otali bien bamabulu na Kinshasa oyo ezosenga ke chauffeur baralentisaka yango ezali pe moko ya cause ya embouteillage soki kolingi kosilisa embouteillage longola batroupe tonga banzela elongo bani pour que bana mboka batambola ndenge esengeli po kotambola na Kinshasa ekoma paskino kokanisaki kotyango ta na CV po ezalaka vraiment faut zala combattant po soki na Kinshasa mbele pesami bakonzi mboka bali na kana bino Kinshasa l'équipe partout. Ezaki édition le 18 mars 2022 nazaki na sengo ko présenter bino na sima caméra na biso tozalaki na Hervé Zaka Régis Maki na Timothée Kaembe réalisation ezalaki pe supervision ya Héritier Lukonje toujours na coordination ya grand ya communication Jimou Kenga bino tokutani très prochainement na souci moko ko servir bino ndenge to sala bino musala toujours kimela motela bino Magazino Magazine Kinshasa na biso
réalité ya bana ki réalité ya bana kino